uns die Augen schließen, um für das Wort zu beten. Nzambe tata na nkolo na biso Yesu Kristo Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. ofandi na bisikeli likolo bisikeli bole Vater, du thronst dort im Himmel an dem allerheiligsten Ort. kati na bolingo linaki mokili otindelaki biso mwana na likinga Und in deiner Liebe, mit der du die Welt geliebt hast, hast du uns deinen einzigen Sohn Jesus gesandt. na ye okomisi biso babolami mpe sasa ye mpe osangisi biso na lisanga na babolami Durch ihn hast du uns zu Heiligen gemacht und hast uns nun versammelt in der Gemeinde der Heiligen. po kati na lisanga na babolami tokomisa kombo na na bole Denn in der Gemeinde der Heiligen sollen wir deinen heiligen Namen loben. pambola tango ya yawe na bobele O Herr Zebaoth, segne diese Zeit. po obongisaki mokolo na lelo kati na ville ya Darmstadt lingomba na yo ezali kosambela kati na molimo mpe na solo moko na Darmstadt ebakisama Vater, denn du hast gewollt, dass hier in Darmstadt eine Gemeinde, die dich im Geist und der Wahrheit anbetet, hinzugefügt wird. yangana osangisi biso baosomela makila na yo mpona kopesa matondi na ntina mosala Deswegen hast du uns alle versammelt, die du erkauft hast mit deinem Blut, dass wir dich loben für dieses große Werk. tala bana na yo babolami na yo bayebi epai na yo Vater, deine Kinder, deine Heiligen sind zu dir gekommen. kati na bango eza na bosenga na liloba oyo ekotikala kisi mpona mikuwa na bango mpe mafuta mpona loposo na bango Ihr Inneres benötigt das Wort, das Salbe ist für ihre Haut und das Heilsam ist für ihren ganzen Leib. liloba na yo esalaki nyonso eyeba korepondre babesoin spirituel mpe physique ya moko moko kati na bisika oyo Dein Wort, das alles erschaffen hat, soll auch die Antwort geben auf alle geistlichen und leiblichen Probleme, mpo ete esengo monene etikala libela kati na bisika oyo damit eine ewige Freude hier an diesem Ort bleibt. pesanga elimboleli ya liloba yango na pete nyonso mpo babolami na yo basosola kokata ntina na liloba na lelo Gib mir eine klare Auslegung deines Wortes, dass jedes deiner Kinder das heutige Wort versteht. sala molimboli aza na ngai elobeli moko mpona kotongela engumba Lass, dass die Übersetzerin eines Wortes mit mir ist zur Erbauung deiner Gemeinde. kombo na yesu kristu nazaleti mwana na nzambe na bomoi Im Namen Jesu Christi von Nazareth, dem Sohn des lebendigen Gottes. la na ngai natelemeli yo mpe nazali kobebisa moya na yo makokino kati na bisika Satan, ich widerstehe dir und ich weise deine Mächte weg von diesem Ort. nazali kopesa mitindo bikwa kende bisika pambe bongiseme na ntina na yo Ich befehle dir, an die dürren Städten zu weichen, die Orte, die für dich bestimmt sind. ozosuna ekaniseli te likolo na moko na bisika oyo Du hast keine Erinnerung an irgendjemanden hier. kombo na yesu Im Namen Jesu. o nzambe tata O Gott, unser Vater, so pamboli molimo santo likolo na moko gieß deinen Heiligen Geist über jedem aus, mpo kombo na mwana na yo ezwa lokumu damit der Name deines Sohnes geehrt wird. kombo na yesu kristu mokonzi papa mpe nkolo na biso seko na seko nde na Im bondela Namen Jesu Christi, unserem Herrn, König und Vater in Ewigkeit, habe ich so gebetet. amen Amen. amen Amen. napesi matondi mingi bipai na nzambe Ich danke meinem Herrn sehr. asalaki likolo na se mpe aza na ebongisi malamu mpona ntina na bomoi na moko moko na biso na esika oyo Er hat Himmel und Erde erschaffen und er hat einen wunderbaren Plan für jeden Einzelnen hier. napesi matondi mingi lisusu mpona basali na nzambe nyonso tosangani na bisika oyo mpona lokumu na yesu Und ich danke auch dem Herrn für alle Diener Gottes, die ihr heute hierher gekommen seid zu seiner Ehre. kolo apambola yo ozali mwana na nzambe Der Herr segne dich, denn auch du bist ein Kind Gottes. amen Amen. nakomisi lisusu nzambe mpo abikisi ngai Ich preise den Herrn auch noch, denn er hat mich geheilt. nazalaki na pasi ya maladi Ich war krank gewesen. nazalaki opere Ich wurde operiert. kasi nzambe apesi na nzoto makasi Aber Gott hat mir wieder Gesundheit geschenkt. namana nde natelemi awa ekoki napesi na lokumu Deswegen stehe ich hier vor euch und ich möchte ihn dafür loben. amen Amen. halleluya Amen. lelo eza mokolo monene mokolo na mapamboli mpenza Heute ist ein großer und gesegneter Tag. teme ya liloba na biso ezali boyelingo na ngai na ndako na nzambe Das Thema des heutigen Wortes ist meine Liebe zum Haus Gottes. amen Amen. fungola mokanda na yohane Öffne das Buch Johannes, tokotanga chapitre 2 verset 13 til 17 wir lesen Johannes 2, Verse 13 bis 17. Die Tempelreinigung. Und das Passafest der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern,
und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die die Tauben verkauften: Tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Amen. Amen. Janvier 13 à 17. Jésus dans le temple. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, des brebis et de pigeons et les chargeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tout du temple, ainsi que les brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des chargeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons: ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: les ailes de ta maison me dévorent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Asolo nzambe apambola Pastor Malela elongo na libota na ye pe pakanado na libota na ye. Ja, Gott segne wirklich unseren Pastor Malela und seine Familie und auch Diakonado mit seiner Familie. Bango kosala kitoko oyo eza bolingo na motema na bango epai na nzambe na bango. Sie haben dieses wunderbare Werk, das wir hier sehen, aufgebaut. Und das zeigt ihre Liebe zu ihrem Gott. Asolo nzambe apambola bango mingi. Gott segne euch reich dafür. Nandakisa monene pe kitoko na tina na biso tosangani lelo na bisika. Das ist auch ein großes Beispiel für alle, die heute hier versammelt sind. Amen. Amen. Kalata naza kotanga makomi oyo naza kokanisa me mpona nini Yesu asalaki boye kati na tempele. Als ich früher diese Stelle gelesen habe, habe ich mir überlegt, warum Jesus sowas im Tempel gemacht hat. Asala fimbo akoti abeti bato. Dass er sogar eine Geißel aus Stricken machte und die Leute aus dem Tempel rausgetrieben hat. Ndenge moko pe na ntango wana bayekoli bametungisamaki na likambo ya. Auch damals haben sich die Jünger darüber viele Gedanken gemacht. Kasi makambo mingi etikalaki lokola libombami tikino mwana na moto akosekwa kati na bakufi bongo nde bato bakoki bakokata ntina na yango. Es gab aber viele Dinge, die ein Geheimnis waren, bis Jesus von den Toten auferstanden ist, sodass niemand es vorher verstehen konnte. Balingami nanga soki Yesu akotaki te na tempelo mpona kopetola tempelo ngana yo tokoki kobikisama te. Meine Lieben, wenn Jesus nicht in den Tempel gegangen wäre, um ihn zu reinigen, dann wären du und ich heute nicht gerettet. Bibele elobi ntango nzambe asalaki motu Denn die Bibel sagt, als Gott den Menschen erschuf, molimo na nzambe ezalaki kovanda kati na molimo na moto. da wohnte der Geist Gottes im Geist des Menschen. Moto azalaki na bomoi, moto azalaki na esengo, moto azalaki na komitungisama moko te. Der Mensch hatte Leben und Freude und keinerlei Sorgen. Inkoloba mpe bandeli moto azali tempelo na nzambe. Das heißt, schon seit Anbeginn war der Mensch der Tempel Gottes. Nzambe avandaka epai masumu te epai mbindo te. Aber Gott wohnt nicht dort, wo Sünde oder Unreinheit regiert. Ntango Adamu na Eve bazangaki kotosa eloba na nzambe bango bakufaki kati na molimo. Als Adam und Eva dem Wort Gottes ungehorsam waren, da sind sie in ihrem Geist gestorben. Molimo na nzambe atikala lisusu kovanda kati na moto te. Und der Geist Gottes hat nicht mehr im Menschen gewohnt. Bokeseni to systeme style ya vie mosusu ekotaki kati na moto. Es war nun das Böse und ein fremder Lebensstil, der in dem Menschen wohnte. Kasi nzambe na bolingo na ye alukaki kati na bonzambe na ye ndenge nini akokobikisa moto oyo asalaki na lilingi na ye. Aber Gott hat in seiner Liebe und Göttlichkeit überlegt, wie er den Menschen retten konnte, den er gemacht hatte. Tosangani mingi awa. Wir sind heute zahlreich versammelt. Ntango mosusu okoti kati na bisika oyo nano ozwi kateli te opesa bomoi no bipai na mwana na nzambe. Vielleicht bist du heute hier und du hast noch nicht die Entscheidung getroffen, dein Leben dem Sohn Gottes zu geben. Ozali kopesa otoli kuta kati na liloba na nzambe. Dann gebe ich dir den Rat vom Wort Gottes. Okoki kozala na kimia te na bomoi na yo soki opesi na bomoi no bipai na Yesu te. Du kannst noch keinen Frieden in deinem Leben empfangen, wenn du dein Leben noch nicht dem Herrn Jesus übergeben hast. Okoyeba te outa wapi mpona nini ozali kovivre na mokili oyo mpe esika nini ozokende Du okoyeba te. wirst noch nicht mal wissen, woher du kommst und warum du in der Welt lebst und wo du nach diesem Leben hingehst. Outa ebandeli osalamaki mpo nzambe avandaka kati na yo.
Dabei bist du seit Anbeginn gemacht worden, weil Gott einen Plan für dich hat. biso nyonso tobotamaki na masumu tokoli na masumu Wir alle sind in Sünden geboren und in Sünden groß geworden. tokokaki lisusu te komona nkembo na nzambe mpo tobungisaki yango Wir konnten Gottes Herrlichkeit nicht mehr sehen, weil wir sie verloren hatten. molingami kasi nzambe na bolingo na ye atindaki yesu mwana ne na likenda Aber meine Freunde, Gott in seiner großen Liebe sandte uns Jesus. mwana na nzambe apanzanaki na ekulusu mpo na ntina na kofuta talo ya boyenge bene ya kobikisama na yo. Der Sohn Gottes wurde am Kreuz zerrissen, um den großen Preis für deine Rettung zu bezahlen. fungula motema ndima yesu kristo Öffne dein Herz und glaube an den Herrn Jesus. mpo elakisi na lelo ezala na elimoli to na ntina na yango na bomoi na yo. Nur so kann die heutige Lehre Sinn machen in deinem Leben. mpo mateya oyo ya temple ezali litombo na moto oyo sabongoli motema. Weil diese Predigt über den Tempel macht nur Sinn für einen, der sich schon bekehrt hat. Amen. Amen. soki nano ndimi yesu te Wenn du noch nicht an Jesus glaubst, lelo ezali ntango malamu epesa biloko to bipai na nzambe dann ist heute dir diese wunderbare Zeit geschenkt. kobima awa te epesa bomoi na yo epai na mwana na nzambe. Geh heute nicht eher nach Hause, bevor du nicht dein Leben dem Herrn Jesus, dem Sohn Gottes, übergeben hast. akufelaki na ekolosi Er ist für dich am Kreuz gestorben. afutaki nyonso ekoki mpona kosikolama na yo. Er hat alles bezahlt, was notwendig war, um dich zu befreien. Amen. Amen. soki so osala eteni wana na bomoi na yo Wenn du diesen Schritt in deinem Leben schon getan hast, oza mwana na nzambe dann bist du ein Kind Gottes. molingami nzambe azalaka kati na yo. Meine Lieben, Gott wohnt dann in dir. bana na nzambe mingi babosani likambo Aber viele Kinder Gottes haben diese Tatsache vergessen. ngolu na nzambe bazosalisa ngo na pamba na bomoi na bango. Und die Gnade Gottes ist umsonst in ihrem Leben. na motindo ya bana na nzambe oyo nga mpe nazali moko. Ich bin auch einer von solchen Kindern Gottes. tano mingi nasakali na ngolu na nzambe Sehr lange habe ich mit der Gnade Gottes herumgespielt. nazali kozongisa yesu mbala mibale na ekulusu. Und sehr oft habe ich Jesus zum zweiten Mal gekreuzigt. ntango moto azososola nanu te ndenge nakoki kopesa nzambe lokumu na bomoi na ye. Das geschieht nämlich immer dann, wenn man nicht versteht, wie man Gott in seinem Leben ehren kann. Amen. Amen. nzambe azalaka kati na yo. Aber Gott ist in dir. na nzela nini Wodurch denn? mokolo oyo ndimaki yesu kristo lokola mokonzi mpo mobikisi. An dem Tag, an dem du an